Bakambi ba mangomba kati na FCC balobi ngonga ekoki ya kozwa mikano po etali boyokani bwa bokambi mboka elongo na bayi cash. Bayi FCC bakutanaki lobi mokolo mwa yenga na bolandi bokangami pe botikami bwa vice-premier ministre ya Bosembo Celestin Tunda na cour ya cassation pona eyano apesaki na Assemblée nationale na nkombo ya Mbulamatari tango yango endimamaki nanu te na bayi Mbulamatari banso. Ministre ya Yambo asengi na mokonzi ya mboka koluba na magistrature kolandela bazuzi baye batindaki kokangama ya vice-premier ministre ya Mambi Mabosembo Tunda ya Kasende na kotambola likolo na bopekisami bobatelaka bayimbula matari. Ilunga ilukamba akebisi ete bozangi boyokani kati na ba institution bomema na botiki mosala ya bayimbula matari. Bofungwami ya commune ya Gombe bobandi lelo kolanda elaka ya Mbulamatari. Mokambi mwa etuka ya Kinshasa alimboli ete bofungwami bokosalema malembe zando monene pe zingazinga na yango ekotikala ya kokangama. Bana ba États-Unis bazali na esengo ya kopesa maboko na makasi ya président Félix Tshisekedi na kobatela makoki mabomoto bitumba na kanyaka pe ya bokambi malamu ya bokengi ya ntombwa pe kelasi ekomi Donald Trump na mokanda ya kotombela mibutuku motoba ya lipanda ya ekolo Congo démocratique. Ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa Michael Hammer amemelaki mokanda yango Tshisekedi o mokolo mwa yenga.